notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. Mbote bandeko ngai bana Congo tata mama bandeko ya lelo toye pa na bino po to kabola mwa makanisi o iza na kati na biso poti esala pepasi ta musuku mona que toza ebele toyokaka ba message oyo bandeko batata to ba mama na biso to ba yaya bayaka kolobela biso ta mususu pe baleki tomoni me kasi tozokaka te tozotala kaka ba mususu bamoni que non c'est mieux batikela bango ka ba mu Kristo. Mais kasi il faut boyeba que oyo bazokotaka na nzela oyo mu Kristo o wana pe kaka depuis bakoko oyo biso babotama bakotisa bango na makasi na nzela o wana depuis oyo ba tata oyo biso ba landi pe ka nzela wana beta mosusu tant tozotala depuis to landa pe ka nzela wana tozwaka pe lobi kote mboka oyo biso Congo principalement mboka oyo za penza cœur ya l'Afrique mboka na biso etondi nkita bomoni ba richesse to oyo za na kati ya Congo ezala batu ezala nyoso o kaka eza na kati na biso oyo ekoki kosala ce que tous les cas kutu ba pays oyo ya barabe lokola ba Dubai oyo bato bakoma kokumisa. Mais il faut boyeba que tata mama moto azoba azalaka te tulingaka mingi koloba liloba oyo ya moto azoba azalaka te po nini po te moto isengeli akolisa oyo ya ebongo biso lelo ndeko na bino tata ki jiso toye eza mingi po tokabola ma oyo eza na kati na biso totala tolala tolamuka tolala tolamuka tolala tolamuka toloto te tala tozomona kaka boye vi oyo ya biso ezoleka kaka boye tozo botamaka na pasi tozokolaka na pasi tozokendeka boye pauvre tozokufa pauvre pasi alors que oya biso bamboka etondi nkita tokanisa ata mosusu nini yango nyongango ya nani esengeli tofuta kasi tobandi que tozape na nyongo na batu te ata na mondele to na nyongo te soki tozalaki na nyongo na bandi que nyongo o wana tosi tofuta kasi toza na nyongo te eza mingi oyo ya biso bango bazowelaka pote balingi ba réduire biso à zéro na yango tolobi tata mama o basi bayoka discours ya Léopold II te botala na ba réseaux sociaux discours ba loba et pas Léopold II toyebi ba msusu bakoma kosala doute pona discours wana balobi o discours o wana Léopold II alors atikala kosala ngo te ba o bazolobaka bazotiaka pe doute na discours wana ezaka bandeko oya biso tata mama moto azoba azalaka te botala de A à Z discours o wana depuis o azobengaka ba pasteur et prêtre blanc balobi kende na kati ya mboka o wana bo convertissez bana o wana jusqu'à la moelle des os bosala ce que bayindo batiko koma riche o wana bazotalaka so boyoki o discours wana beaucoup mona que mutu mwana Congo ta mosusu alingi na ika mabina alingi ne kaka akenda komela na babar atondisaka ba église mais même soki azozwaka e ya noté mais pona ye esengeli kaka asalaka pote ekoma lokola mode donc il faut que kindeki église dimanche tout ça azo belela
tako azozwa pete me kasi ya ye ezaka bongo ifo akendaka église na yango bomoni que mindele bango pona bango so botangi botali to boyoki discours oyo ya Léopold II bokomona que pona bango esengeli bayindo donc biso ba oyo babengaka bayindo il faut babosanisa biso bakoko oyo ya biso na yango makambo ebele na kati modindo so bokoti modindo ya discours oyo ya Léopold II bokomonaka que tout ce que nous sommes en train de vivre eza owana tata mama bandeko esengeli to kota na kati na biso to miyeba pe to sala oyo esengeli pour lobi ya bana oyo ya biso bazala bana oyo bakoko tenir face ya bana ya asiatique bana oyo bakoki ko tenir face na bana ya mindele poti mindele bomoni bango balingaki basilisa to biso kasi balembi na bango siko balingi bapesa na boloko oyo bakotisaka biso balingi bapesa boloko o wana epa basiatique principalement epa bachinois nango bomoni bachinois batondi bamboka oyo ya biso tata mama bandeko totalaka na miso oyo ya biso ya baindo toti kotalaka na miso oyo ya mindele pote mondele akota na kati na biso esengeli to bimisa mondele na kati na biso po totalaka mondele to bato oyo msusu na miso oyo ya biso moko bana ya tata Kimbangu. Arrêtons donc d'être comme des enfants. Pote boyebi ba mindele ba considérer biso lokola ka bana miki. Mais biso toza siko tango mususu na ton oyo ebele tozotala makambo ezolekaka na mokili. Yango wana tomoni foto tangaka ba signe de temps. Pote makambo mingi ezolekaka na mokili. Tolingi to bosani to miboyi biso moko. To boye pe to comprendre oyo ezolekaka. To kanisa atako to lingi bomoi na biso te kasi to tala bomoi ya bana oyo ya biso po lobi batiko zala ba wumbu epa bato o wana tata mama ndeko pasi na motema makambo oyo tozo vivre eza makambo moko il faut to yeba nzela nini esengeli tokende nzela ezaka bo moko nzela o wana esengeli to bima na boloko ya mindele to kota na kati na biso to luka nzela oyo ya biso o wana ezaka nzela oyo ya bakoko oyo ya biso eza nzela oyo esengeli to landa po to bika nzela o wana batata ba mama na biso bandeko bayaya misusu to baleki misusu o pe baza na conscience bazo lobelaka makambo o wana tozotalaka kasi tozondimaka te pote tokoma na biso ba mokristo Christianité ekota na kati na biso tokoma koboya na oyo ya biso moko tango mosusu omoni mutu talio botalani bozomonaka moninga to ndeko na yo bozomonaka ye na miso oyo ya mindele donc okopesa ye valeur te tango azoya kolobaka makambo bozomona kaka ndenge wana pote boza bino moko te na yango esengeli tozonga bomoto oyo babengi chimuntu tozonga na chimuntu tokoma bato pote totala nzela na biso oyo tobongisaki eza na nsima nzela oyo wana eza nzela ya lobiko ni nzela oyo ya bana Kongo tozongela nzela na biso ya lelo nalingaki tokabola na bino mwa ndambo oyo pote lobi tosangisa susu makanisi matondo mpona nyonso tata mama bandeko. Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm, papa Nakevi, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.